Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows de Nar TV. Merci Navao Balandi des shows de Nar TV. Tu es tout partagé ensemble. Kakane te sur la Ranabino, papa, maman, Simba na bokebi. Nazana li solo moko na kolinga to solo la ensemble, li kamba traumatisme. Nebi ke ba mama bolinga rabana trop, bolinga rabana makasi. Surtout tu ebaka mwana mwasi azalaka camarade ya maman. C'est ça. Maintenant olinga olanda li solo oyo bien. Oyeba pourquoi ndekwa mwasi aye kopesa li solo oyo. Pourquoi maman na bango a traumatisé ki bango jusqu'à ce point. Na kolinga bandeko to ebaka kopesa conseil na clavier, tshela bisoka conseil na commentaire. Et là, on y est ça que ba maman msusu ba yina bana na bango. Tandis que nga na ebi ba maman balinga bana trop. Tout ça li ba émission embelé. Ba maman bolinga bana trop. Et surtout bana basi bazaka ba camarade ya ba maman na bango. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ces derniers aleli traumatisme ya maman na bango. Quel est le problème? Zala branché toleki na détail. Mais avant toko ta détail na biso tozangite kopesa bon début de la semaine. Na sponsor officiel, il y a des shows de Nar TV, Ngoya Ngola Godé, Maman na Sissi na Deo Paris Défense, et ça là yo bien côté aux hommes, mais pourquoi pas? Topé sapé, bon début de la semaine à tous nos abonnés sur des shows de Nar TV, c'est-à-dire Balandi Nyonso ya des shows de Nar TV, bon début de la semaine, Nabino Nyos. Nzamba lola bate la biso, tokuta na kaka beto solo laka. Toka bolara maele et kosala bien. Journée et l'amour au kata mabota nabino tobeta lisolo. Nazana lisolo moko maman na biso abenga na des shows de Nar TV. Bon, na oko benge pas du tout maman na benge maman poza mwana mwasi, c'est-à-dire jeune sœur. Aza une jeune sœur, il y a 26 ans. Azana on a 26 ans. Aza leki ya mwasi, aza jeune sœur. Bon, to benge maman na cadre respect po aza mwasi mais azana mwana ya 26 ans. Ou encore mwasi il y a 26 ans toke na onde ngwana maman na biso abenga maman lobi des shows meka kolobela likambo yo ezana ba mama belé bazo traumatiser bana na bango na kati ya ba famille na kati ya bandako. Quel est le problème? Maman lobi des shows biso bayaki na biso awa na poto bayaki na bango na poto bazalaki bana mike ayaki à l'âge de 4 ans non 5 ans bayaki mibale ya na leki bango nyonso basi Bayaki, bazaki mike, yazaki na 5 ans, ou yalandi yazaki na 3 ans plus ou moins. Bayaki na bango awa na poto. Maman na bango longwa na bango na Kinshasa. Bayaki bana mike na poto, bref. Babandei kokola maman na bango, abalanaki na mobali mususu. Yebika ndenge zalaka. Mama oti Kinshasa, ayaka na ba anemi bale ya basi, abalanaka na mobali mususu. Maman na bango na mobali wana babotaka te. Maman abotaka te na mobali wana car bana emi balé ou autai na bango Kinshasa. Bref, bazo vivre ensemble. Mais chose grave. Maman lobi des choses ndenge to uta Kinshasa depuis nazalaki mwana. Tina ndenge to okola. Maman na biso atikala ko yebisa biso sangwa papa na biso te. Maman yebisa biso ka ke papa na biso asundola biso. Boye ba ke papa na bino asundola bino. Asela rabino eloko te, abosa na bino. Aboko la rabana nae abala na mwasi musu na Kinshasa, c'est-à-dire maman a intoxika bana baye bateke papa na bango asiportara bango baye ba papa na bango te, c'est-à-dire asali effort ya ko effacer mémoire ya papa na bango na mitu ya bana. Yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Webinga na linga na comprendre question ezalaka nini na basi o balukaka ko effacer mémoire ya papa na mitu ya bana. Ya e photo solara bien. Biloko eza très important. Kolingaka te yozo ko effacer mémoire ya papa na mitu ya bana. Bongo lobi soko zate. Ya kolo mwana zalaka kolo mwana. Kolo bana zalaka kolo bana.
Également, ils vice versa. Papa a effacé mémoire. Il y a maman na mitu ya bana ya yeza akaba erreur. Des erreur. Comment tu peux effacer mémoire ya papa na mitu ya bana? Non, ça fait pas propre. Pourquoi ba comportement on est alara? Et là soko sala ngoye ba keza mabe. La vie c'est compliqué. Biloko wana na omona ngo surtout plus. Ndenge to bima libanda, ndenge to yana bamboka poto. Omona pena ke mwasi aza ko effacer mémoire. Ya mwana yeba papa na yete. Non. Mwana ya zanga papa meza soni. Mwana ya zanga mama eza soni. Na Congo to yeba ibongo te so papa na mama bakabwani. Le baba papa irresponsable, d'accord? Akima yemoko se effacer na mémoire ya bana pona irresponsabilité. Akimi bana. Là c'est autre chose. Mais to lobela ba papa responsable. Ce qui papa moko a besoin azwa responsabilité à bana nae. Pourquoi okosala mire? C'est ça ma question. Na lobi bongo po tozobeta na kati ya lisolo zelo yo kanini ya na kati. Na kangi parenthèse tobeta lisolo. Maman na biso lobi de show ti tozokola. Maman effaça biso mémoire ya papa. Papa na bino asundola bino akipara bino te. Abota na Kinshasa asala vie na ye. Or, maman lobi de show ti to banaye kokola tozaki bana. Ngana petite sœur. Totikala koyeba kaka ke papa sundola biso. Mais chose grave. Maman eko koma mukoloka na ba monde Android. Akuta ba conversation ya maman na ye na papa na ye na Kinshasa. Papa na bango balobaka sundola bango. Akuti maman na ba conversation basolaka na papa. Voire même maman lobi de show na bambongo a Kinshasa ya mwa ba difficile. Ou bien ba difficulté. Bambongo a difficulté pardon. Ya Kinshasa natali ba conversation ya maman. Asolaka na papa na Kinshasa. Papa atindelaka biso bambongo ya classe. Voilà pourquoi na fungola ki parenthèse wana ya ba papa irresponsable peut-être. Mais sauf que na lobi mwana nyonso za na besoin papa na ina mama na ya. Ba loba kuto ata papa za liboma azaka papa. Mama ata za liboma azaka mama. Bongo ya za liboma te. Pourquoi koluka ko séparer bana na papa na bango? To pourquoi koluka ko séparer mwana na mama na ye? Ou bien na mama na bango? Non. Ça fait pas propre. Maman lobi de show, na fouilla téléphone à maman monde Android, na kuta maman asolaka na papa na Kinshasa. Na tangi ba conversation papa atindaka mbongo pona ba classe na biso. Bien que papa zo débrouiller na Kinshasa, mais papa zo tinda mbongo ezo ya na poto po ba futela biso ba classe. Mais nga ndenge na koli tina eko koma na âge à 18 ans. Na tikali koyeba te ke maman na nga solaka na papa na nga. Maman effaça biso mémoire, lava biso mémoire. Papa sundola biso. Ti nandenge tokoli toyebaka histoire à papa te. Elo toyebaka na mato ya sundola biso. Tokiparango pete. Mais chose grave, comme on a conversation, ya papa na maman. Papa na Kinshasa, aotinda mbongo na poto pe futela biso classe. Yango maman na biso abi de show. Beta lisolo otuna nanu. Pourquoi ba maman va salaka bongo? Pourquoi koluka toujours traumatiser bana dès les bas âges? Pourquoi séparer les enfants avec leur papa? Pourquoi séparer les enfants avec leur maman? Ce qui toke nango na vice versa. Pourquoi séparer la famille? Oui, batu bakabwani hein. Mais moi na mutazaka moi na mutu. Bref, point wanele ki toke na ba point za moins ebele na kati. Maman le but des choses tozokola. Tozaki na ndaku na papa mobokoli, beau-père. Papa mobokoli. Papa mbanda zarate, maman mbanda nde zarate. Tebeta lisolo. Papa mobokoli. Ba vivra na beau-père na bango bazalaki très bien. Na beau-père problème zarate. Mais toujours, maman créaka toujours ba problème entre bana na ye na beau-père. Nde ba question nde kona biso à 26 ans alingi to beta. Pourquoi beti lisolo wana po abima na ndako ya mama na ye mama bengana ye ya kubengana. Mais lelo aza déjà na 26 ans, aza pa na ye. Mais façon abimela na ndako, mama benga na ye. Mama traumatiza bango. Bango nyoso mibale ba bima bien te na ndako ya mama na bango. Voilà pourquoi le bi papa de show beta lisolo pesa conseil toyo ka pe nini bakoloba na kati ya ba commentaire. Yango tikela biso kaka commentaire na se wana ezalaka nini. Pe okoki ko comprendre nini na kati ya lisolo. Mama na biso abi de show to vivra na ndako. Maman na biso atiaka biso ka ba conflit na mobali na ye. Maman abi de show na anda comprendre pourquoi maman ya botinga azo tianga a conflit na mobali na ye.
ata tovandi bien na ndako ye fois tia biso conflit na beau-père na papa mobokoli. Maman abi de show tovandaki to vivre ensemble tozotanga classe awa na poto mais maman soka zosola na famille na bango na Kinshasa bi bano bandumba balingi classe te balingi kotanga te en même temps maman na biso ko lusolo abi tia zolo babongo na Kinshasa nga awa na poto na sina zui bac même ba photo na nga ya bac eza na mire mais ye na Kinshasa zo yibisa bandeko ne bano bandumba soki na yeba me na tika bango na Kinshasa ba souffrir kuna na ebite banda lisolo to betaka lisolo biso to betaka masolo bino bopesa biso ka conseil. Bref, maman lobi des choses graves. Moi na ndinga banaye kokola du fait que papa na maman bazalaki trop méchant et surtout maman zalaki méchante. Maman bi des choses tokola ki na mwa bobangi. Na tikala ko bima mobulu libanda te ezalaki ka classe ndako. Et ko koma na moma moko maman na bango akomi ko bobenga ngoni. Akomi ko tia mwana chaleur akomi ko menacer ye na ndako. Yango yo mwana ozaka mwasi to zaka mobali. Yo baninga no baobima baokendo sala ka vili banda bazoye ba mwa mokili bazana mwa ba chéri yo kaka ndako classe musala ndako c'est-à-dire assez azwaki bac na moma wana oyibi basala ka mwa batana ba mwa mike mwa classe université mwa musala muke mama abi yango yo ozalaka mwa sito mobile ozaona kaka nzela classe ndako musala ndako yango okobala te mama. C'est-à-dire, maman ye moko azo pousser mwana na yake ndo luka ba chéri. Yango maman na biso abi de show beta na ndi solo wana. Na bima na ndako maman na nga me maman na nga traumatisanga. Affection ya maman ezalaka lisuste po maman azokisa motema na nga. Yango to beta. Tantôt maman mo po ezalaka toujours ko brisquer comment dirais-je ko bousculer bana na yo ozalaka trop brutal na bana c'est pas propre. Biso to yeba ba maman de balinga bana bango basi mais ces derniers c'est le cas contraire. Maman na biso abi de show maman komi ko tuna nga yango yo kozwa mobali te. Ozo kolela kaka na ndako komi au-delà 18 ans. Ozo kolela kaka baninga ba ozwa mibali ba ozwa ba chéri yo kaka misala ndako classe yango za na ozana bobenga ngoni. Ozana molimo ya ki lesbienne tonine biloko ndengo wana. Bref, maman abi de show maman na biso azaki ye moko azolo bano boye mais d'un côté azokendo yebisa papa mobokoli bano ndumba ba otu ko pesa nga rapport ba moni na mobali kuna na classe c'est-à-dire maman azaki un peu compliqué. Maman ye moko azotinda yake ndo linga mibali maman ye moko azoyebisa papa mobokoli ke mwana ndumba mais comment maman oki ko tia intoxication ya bano yo moko boti na mobali yo azobokola bango c'est ça ba question to ana ona kati yango wana. Yango biloko mama na biso kolo lisolo alinga tuna ezalaki nini mama banda ko linga te to vanda en paix na mobali ne na ndako ye poto zala bien il faut kaka tia trouble c'est-à-dire papa il faut gangela biso papa il faut yina biso soka moni kaka harmonie ekoti mama il faut botsa problème faut que ndeko yebisa mobali na ye papa mobokoli bano bandumba classe boye bamona ki na mobali boye bref. Biloko ndengo wana mama na biso azotuna pourquoi ba comportement on ezalaki tandis que mama na ye oya boti ye nde azomene vie dure na kati ya ndako et chose grave mama lobi de show e kokoma na mko mususu mama ye moko ake kozwelanga relation na garçon moko tozalaki na bango toyebani ka ndenge ezalaka mama ake kosola na mama ya garçon wana basali comment bobengaka basali arrangement entre bango ba parents mama ya garçon wana aye kolinga comment dirais-je aye kosenga nzela garçon na ye balingana na mama na biso kolo lisolo do ba mama mibale bakutani mama azobetela mwana ya mwasi cop ya mobali toke na ngobongo ke mwana nga mwasi azali mwana nga il faut déjà za na mobali na mona yo poza na mwana no akoli na olinga mwana no ya mobali aya kolinga mwana nanga tuzawana mama na biso kolo lisolo abi papa de show ti mama yaki kosola biloko wana nga na yebaki te mais na monika garçon yaki kosolisa nga to soli na garçon na fsi garçon soki bo solo li problème ezate mais na kolinga yo moko ya penda na miso ya mama nanga oloba ngona yo kaneni yo kosola na mama bref garçon pa ye asoli na mama na bango mama nda kendaki kolukela mwana ya mwasi relation wana
Maman zalaki au courant ya relation wana po ye mutakutana kina mama ya garçon wana. Ba mama mibale bakutani. Mwana nga ya mwasi na ana besoin mwana wa mobali abala ye. Ça. Oui, biloko eza trop na poto. Ba mama ba oluki ya bana ba mibali bango moko. Ba o ya mibali pe ba mama na bango ba oluki la bango basi bango moko. Oui, toki ba masolo trop. Oui yaya. Ezalaka nango. Mais dans les bons sens. Ezalaka. Dans les bons sens. To mona ngo même na mboka. Mama oyo ake kolukela mwana na ye mobali na famille wana. To famille wana ba ye kolukela mwana bango mwasi na famille. Oui, ezalaka. Mais dans les bons sens. Maman na biso abi des shows. Maman na nga mutaluka ka relation wana. Nga na ke kolingana na garçon wana. Bref, mwana pe balingani na garçon wana. Mais maman baluki mukongwa ke papa moboko linandako. Abitala mwana o makambo asali. Ake kolinga garçon wana aza même pas na comment dirais-je, aza même pas na sens sa responsabilité. Ya ake kolinga garçon na famille wana, or garçon wana baza kutu famille ya malunga te. Nde biloko mama na biso abito beta na lisolo, mama mutaluki relation wana. Pona nini mwana azobala te obimaka kaka ozongaka yo ndako kaka oza lesbienne to nini. Mama kenda koluka relation. Mama ye moko abaluki ayebisi mobali na ndako mwana oyo kindomba. Ake kolinga garçon wana kuna na pembeni oyo toyebani na bango menzoka mama mutaluki relation wana. Mama nda kenda kosola entre mama ke nona na mwana nga mwasi na mona ka mwana pe voilà na mona ka yo ndire net bien bon a occuper kolinga na mwana nga sur influence ya mama na ye moko sous influence ya mama na ye garçon pe mama na ye asoli ne kuna garçon ye kolanda mama na biso kolo lisolo ba meka yi kolingana mama baluki. Mama baluki akeyebisa papa na ndako. Papa gangi. Bien mama na biso abi des shows. Nga mutu na lingaki te mama mutaluka ki relation wana. C'est-à-dire mama zoboko la bana na ye mais pas avec une bonne foi. Mama zoboko la bana avec traumatisme et choses graves. Mama lobi des shows. O kuta landanga ta kaka zui bac. Akokai ko supporter comportement mama te akendaka na ye. Akendaka. Mais oya yaya o tozobeta lisolo abi des shows nga na tikala na ndako po na mona ka ça sert à rien na bima na ba age wana mais lokwa na zaki mayele ba bourse ba pesa nga nde bazwaka nga moi en charge tant mama bengana nga na kenda ko vanda pa na ngai et na suka na ngwe lo ni to luka to succès point dernier mama tango bengani mwana mama na biso oyo apesi lisolo abanda moi ko sala tango ba ndene expliquer que asala ka moi bata mike classe moi ko sala moi ba bourse na ye mbongo wana nyonso banda ko tia na compte ya mama. Mama nda gardaka ba mbongo wana na ya musala na ya ba bourse mama gardaka mais tanga bengani mwana ndako mwana bi de show du fait que na kende ko vivre nga moko à côté na ebisi mama pesa nga mbongo ba mbongo nanga eza ba mbongo na ye eza ba mbongo na ye alobai na mama teke mama pesa nga ba mbongo note pesa nga ba mbongo nanga o na bande ko sala na pesio na ba bourse ndenge ba futa biso ba bourse ngasko lokwa obina bimana ndako na ozana besoin mbongo wana pona bongisa mo esika na kovanda mwa kiti mwa tout consort mama lobi lokuta mbongo wana na récupérer ngo na compte mbongo na yaka na bino na poto des shows yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Et ça na ba parents belé ba bengsi bana bango a na poto. Bazo balisa bana bango par force pour ba récupérer ba mbongo na bango ba billet. Ngande na zo yebisawe. Matoyo yoka trop. A bengisa mwana na poto, ye azo balisa mwana ne par force. Ba amour forcé pour ya récupérer mbongo na ye ya poto. Et ça na ba papa msu ba bengsi bana bango mibali na poto, to ba bengsi ba famille na poto, kokoma na poto il faut bana ba rembourser ba billet. Ndimelanga. Faut bon rembourser ba billet tant bo banda misala, faut bon rembourser ba billet. Soko balité au sala musala rembourser billet au papa bengela ki o na poto. Mais non. Mais non. Yaya kokaba pesa la ka don, kokabeza don quelque part. Comment moi no yo boti? Pour bengisi na poto, il faut zong selon bon billet o yo bengisa ki na poto non. Ça dit ba parents na ebité bandeko topé ba papa mususu bazo teka bana bango ya koteka na ba prix ya ba billet na ba prix ya ba démarche ba saïla ki pa koma na poto mais tout ça wa masolo eze belé tuzoyoka ebelé mususu wa ya ki abi des shows ngandenge na ya ko koma na nga na poto bon le roi na bala yi mobali apesi nga na nouveau apesi nga mbongo na noté
Yebika ndenge zaka to ekolingana to komi déjà esika moko mais nanu abalinga te. Mais papa na biso aza ko obligé nga na zongisela mbongo abiye. C'est-à-dire na koma déjà ko sala. Ndenge na salaka na zongisela papa mbongo abiye chaque mois. Il dit aussi bon tant que moi na ozongisa mbongo abiye chaque mois. Bon tango obala. Bon. Pesa ka réponse na kate. Bon tango obala. Moi naza ya yo. Ya comment ko bengisa moi anu na poto après obiozo azongisela biye. Non, ça fait pas propre. Na ebité. Na ebité mité mekeseni mais des choses ndenge avandia. Des choses bengisi moi ani na Kinshasa. Moi na nga na zongisela nga biye te. Nandeni. Et bon, foufou to leisa bango tango to botara bango. Il faut bazongisela biso yango non. Non. Attention ba kozongisa mais na manière ya conscience ya mwana. Non plus yo yebisa zongisela nga biye. Nakangi parenthèse to beta lisolo. Maman na biso abi des choses. Maman na nga na sengi mbongo abi mbongo wana na zio na compte ndenge na yakano na Kinshasa na yakano awa na poto. Na zio na compte ya ba fufunga na lesa ki otango zalaki mwana ti okoma na age okomi nango. Quelle maman! Quelle maman! Alobi na zui yango, na bokola yo, na longola yo na Kinshasa, na futela ka yo biye, na lesa o fufu poko ma mukolo, na zui mbongo wana konti ya bambongo nanga, abo? Abo? Maman? Non. Bilo msusu foko evitara kolobela bana. Yaya langage msusu okopesa mwana yo, mwana aïr yo pour de bon. C'est-à-dire aïni yo. Mwana sanzi yo. Oki kopesa langage msusu traumatiser esprit na ye même cœur, o traumatiser cœur na ye o longoli amour ya mama na mwana. Eza na ba langage msusu ekobimaka te ata soko sala ki yango na bongo tika ngo na mutema. Pesa ye ba raison msusu ekozala na oka olekini ka likolo parce que aza mwana na yo akolia yo te akoboma yo te mais keba na ba langage msusu nde eza propreté. Okomela mbongo wana aza mwana na yo c'est bon. Mais le bang on a ba façon mobo, mais ma ina mo harmonie, ambiance mobo, et le kinango. Mais du fait que maman père zaï ko boko la bang on a traumatisme, a boko li bang on a brutalité, ba réponse sec. Maman na biso abi des choses na tikala na choc, maman na nga abi na zwambongo wana na leango, na compte habillé o na yakano na poto, na lesa ka fufu tindenge okoli. Voilà. Lisolo maman na biso yango wana, maman abi des choses beta pesaka conseil. Yango tolobi na kati yaya bana bazalaka ya mwasi na mobali pourquoi ko effacer mémoire ya papa na bango na mitu na bango mwana oyo bokoli pourquoi ki ko yebisa ke na zumbongo wana na compte ndenge na mema yo na poto non na compte ndenge na lesa ko fufu pourquoi ko lukaka ka ocha mwana na mobali no na ba problème koto na ndenge na comprendre bien te tantôt boko comprendre bino bato bolandi lisolo pourquoi phénomène wana bien ba acte wana ezalaki pa mama. Maman a biso abi des choses to tikala ko vanda silence te na ndako. Soeka akimi ekoti lokwa papa moboko la lingara biso mingi. To banda ko yokana bien na beau-père. Mais soki ka akimi ekoti maman il faut luka problème. Beau-père a gangue la biso. Maman il faut luka problème a boma harmonie. Maman linga kite pe kimia ezala na kati ya ndako. Ba phénomène wana nyonso ekozala nini? Bino nde bolandaka di solo. Oko comprendre plus pesa biso ba commentaire sur clavier. Voilà autre ngato lo bango wana ndeko na biso a 26 ans lobi des show na bimana ndako maman nanga avec traumatisme. Maman nanga linganga te. Depuis na koli na maboko ne tina ndenge tolongwe. Oya la ninga na simakuta bima déjà na kanda après diplôme akenda na ye. Ngande na tikala kina ye ya suka ngande ya suka salinga mbala suka tina niveau mama bengana nga na ndako na ndenge lelo naza pa nanga 26 ans. Mais loko esalanga pasi mama nanga lobi na récupéra mbongo wana na compte ya billet o na yaka na yo na fufu na lesaka yo yaya esali mawa pasi na son il faut ko garder ba langage et ça na langage mususu okoyebisa mwana mususu po okoyebisa yete c'est ça et ça blo mususu net ndinga za na 26 ans etikali na mémoire et ça na mémoire moi c'est à 26 ans maman mukolo akoli tango oloba biloko ba evandie na mémoire et ça na motema o traumatiser mwana ozokisa mutema mwana sali bien te donc voilà o tolinga kito lo bango wana benga des shows de Nar TV na ba sujet bien numéro na ngango wana même numéro WhatsApp appel normal o rozwanga benga biso pesa biso ba sujet bien pesa biso masolo to lo belango to betara masolo tout o nyonso eza lisolo ya bien et ko édifier bato benga biso pesa biso to lo belango ko sala bien le plus important yaya n'oubliez pas partagera ma solo à nous quoi bana partagera ma solo pour ma solo et ya
partage na bino est très important. Yango moi na pesa toujours merci na bande konyo so ba partager ba émission ya des shows de Nar TV. Nzamba lola pambola bino. To suki wana pona lelo aimez commenter ko sala bien ezalaki ya bino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Pesa réponse. Ciao.